Nzambe penza abatela abakisa elebi nake koluka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse eza te. Nalinga kabozala na bon numéro bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda Mag FM ya mokula lelo ya ngwe bandi mbote na bino. Conflit RDC Rwanda, président ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso abengi les deux personnalités Bachana Se pour na kimia ezala na région. Justement, j'aimerais que nous aussi on parle d'autre chose, de vos pays voisins. La situation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo est très fragile. Comment est-ce que le Congo se positionne par rapport à ce sujet? Ce sont deux peuples amis, le peuple congolais, les deux dirigeants sont mes frères et j'ai établi avec les meilleures relations possibles. Sur cette question, je parle avec l'un et l'autre librement. Et vous avez bien vu que je les ai invités, le président Tshisekedi et le président Kagame, à mon investiture ici. Ils sont tous les deux venus. J'ai pu m'entretenir avec tous les deux. Et nous ferons ce que nous pouvons pour ramener la paix, parce que nous on a besoin de la paix et de la sécurité dans cette région d'Afrique centrale qui a besoin de se construire. Sanctions américaines contre ancien président de la République démocratique du Congo, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange Prince Penge Moko ya membre ya Lamuka alobi ezali avertissement pour na ba nyonso balingi ko simba constitution et école République démocratique du Congo. Ba sanction to bitumu oyo États-Unis d'Amérique et uti ko pesa na Joseph Kabila ezali rappel o ba pesi na ye Kabila pe ba pesi na Félix Tshisekedi pe na biso banso ete moto oyo nyonso a kotosa ba règle du jeu démocratique ate moto nyonso ko violer constitution to ko violer ba loi ya mboka États-Unis d'Amérique oyo ali payer lingi démocratie a ko sanctionner lourdement. Kaka mboka ya Amerika ba américain ba sanctionna kaka oneye nanga pe nobe ba sengezi oyo lelo Félix a récupéré na Sénat. Amérique sanctionna ka bango na 2019 avec ça bango batia matambe na bango na États-Unis peut ba organizaka fraude électorale ba violaka constitution pe ba violaka loi électorale na élection à 2018 na ko bimisaka ba résultat ya lokuta lelo kaka États-Unis ango ba yeli susu ko sanctionner Joseph Kabila peut Joseph Kabila a violé la constitution en 2016 a organisé ba élection te Joseph Kabila a provoqué un glissement puis en 2018 notamment Joseph Kabila a fait sa kananga motindo a changé le résultat il y a ba élection on ensemble ya œuvre naye Kabila a sanctionné par trésor américain lelo nani a cause la prochaine victime il y a ba sanction États-Unis d'Amérique Félix Tshisekedi na entourage naye union sacrée na IDPS sengeli basala ngele basala angele pambate lokola balingi va changer constitution va violer constitution va violer loi électorale Amérique a hésité te na ko sanctionner bango ndenge nganga maelo babengaka Ariki Singer ancien secrétaire d'État américain lobaka Amérique azaka na ndekete azaka na moninga te et ali même dangereux ya kozala ennemi Amérique mais ce que zali ami Amérique ezali même fatal pour nayo pour Amérique atala kelongi ya motote ataka monena motote ataka mayela motote soko boy ko respecter constitution mboka nayo to boy ko respecter mibeko ya mboka nayo so organiser élection te
Amérique a cause de sanction contre eux. Ce qui Félix Attali si matin bato na ye ba prochaine victime ba sanction américaine et cause la bango. Fait ba sali peut ba sanctionner Kabila et Ali Malamu. Mais ba ye ba été lobby soki ba bongoli makanicité ba respecter mboka mboka te Amérique a sanctionner bango. Nabokasi ya général Blaise Kilimbalimba Mbula na province ya Okatanga batie maboko na bande ya ba criminel o bazali ko terroriser population commentaire. Ah oui, azali ko continuer ko sala musala na ye kitoko avec impact P idéologie yenani commissaire provincial de la police nationale congolaise en charge de la province ya Okatanga, le général Blaise Kilimbalimba. Batu oyo bozali komona mupiku boye bakumbi bango pe bavandisi bango na mabele ezali groupe ya batu malamu te kasi ba véritable crime ba criminel oyo ba operaka entre ba province ya Okatanga lola ba petanganika lobi eleki ba service ya sécurité ekoyaki na bango pe bayaki ko présenter bango liboso ya gouverneur intérimaire ya province ya Okatanga oyo azali déterminé pour commettre fin à forme nyonso ya insécurité selon l'instruction du commandant suprême son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Au total bazali 19 dont ressortissants chinois moko bango ba mesana ko kote la batu na bandaku ko boto la biloko ya batu ko boto la mituka s'occuper au résister babomio oyo bozali komona alati vers wana azali ancien militaire déserteur aboma atalate mususu yeyo commandant second yazali impliqué na vol ya bakatode oyo bachaka yango na forme ya bapano pona kokima vigilance ya ba service ya sécurité et bongo vieux chinois ye azali spécialisé na kosalaka ba faux billets ya dollars américains pe koyiba na kati ya casino vieux chinois bakangaki ye na minduki mibale oyo bozali komona na nzoto tangu azwaki maloba gouverneur intérimaire Martin Kazembe Shula a félicitaki mosala makasi oyo ezali kosalama na ba service ya sécurité pe asengaki ke procès na bango ezala télévisé. À tous les responsables chefs de corps des services de sécurité, nous tenons sincèrement à vous dire merci pour le travail que vous abattez. Nous remettons tous ces malfrats à la disposition de l'auditorat militaire et de la justice civile pour qu'ils répondent de leurs actes. Et leur procès doit être télévisé. Et même les sujets chinois, parce que c'est à tout moment que nous voyons des vidéos qui sont devenues virales, qui se font victimiser, mais on constate que parmi eux, il y a aussi ceux-là qui font du mal. Entre-temps, la police a kangi mabokote balalite, bazali ko continuer opération ya traque po na kokanga ba criminel nyonso oyo bazali ko tika population kimiate. Ah oui, mon général Blaise Kilimbalimba, musala kitoko avec impact P idéologie. Et que yo Tozo kotelanga babitan oyo bazalaka pene ya mai ya makelele batire sonnette d'alarme balobi tango yango oyo bakonzi bokanisa bango po na ko protéger ba vie na bango. Reportage. Soki ozali penza vrai kinois okoyeba rivière oyo tala yango malamu po ekinda sango na ndenge ya kosakana te babengaka yango mai ya makelele rivière oyo esala batu ebele ba bien pe elelisa batu misusu lelo oyo malgré que bazali kobongisa nzela kasi population oyo bazalaka na bandaku tout au long ya rivière oyo bazali kaka kolela po awa soki kaka moindre mvula ebeti et sala la kabango ba dega na ndenge ya kosakana te ba avandaka lisusu na kimia te ba lalaka lisusu pongi ya malamu te po mai oyo imagine ematakati koleka likolo ya pont awa pasi pe mawayoka communication oyo population ezalaka nzinga ya mai ya makelele esali mai oyo moi pasi mingi toza ba bon souvenir ba mal souvenir pour la rivière oyo mai oyo premièrement donc eza rivière moko boina si même si même ba mission ba kola makelele ba betaka ngona selo ba nzembo po ba bi réalité ya mai oyo via lelo ezalaka na gouvernement na biso ba négligea rivière oyo ce que ça que
bazwaka soin loko la ndenge bazwaki en canalisation ya Kasavubu mais mai oyo ekozala boye te ezalaka na mbisi moko esovaka na moment ya pillage à l'époque ya entrée musée le père mai oyo esova biso ba misusu na bambisi ebimawa piaka boye la o misusu bana Fox na si ozomona nsima ya derrière la caméra ba misusu ba famille babokomaka na mai oyo eloko commence à biso pasi pont mai le kasubo ete sombu le beti mai le kalikola pont première chose avant bobanda na prince il faut bobanda ya biso pont obongisi biso pont mituke koleka pour la moyen de transport aux à l'aise mais souci ya bana makelele toza na posa ndenge bosala pont tambwe osalela biso pont makelele basa lokola nde basala kalamu wana tobiga pont ya libela na kambo ya batia peza nindi bakanaliza mai omona eloko soki otambo botili ekeke nango me biso soki uti mabele te omona epikami moso okola ekangekange ale emati ngomba ale omona me leta ye deja ide ya kozwa keke mete mpo abukabuka ya ndenge mabe te kasi parmi bango pe misusu bazali conscient na makambo ya mabe oyo esalamaka awa lokola kobwaka bafulu bamatiti pe biloko ya ndenge na ndenge na kati ya mai pratique oyo esalaka ke mai yango moko eleka lisusu malonga te yango basengi na bakonzi ya mboka bazwa ba mesure moko ya solo po na kopinir sévèrement batu oyo basalaka ba pratique oyo pona ngai l'État, il faut la responsabilité na yé na makamita de la rivière. Quelqu'un a eu que cette na rivière. Il faut quand on fout la main de mort à ma casse. Supposons 150 000 francs, 200 000 francs pour moi coller avec bois. Comme ça prochainement à Rossala et Angote. Et puis elle a peine avec comment on appelle régularité. Et puis l'État faut la rigoureux na batuno sur le tour ana. Que moutona yé à bois qui cette na yé. Et que même moi que la police qui est à la banque. Pour passer ta quittance que le fout en bon na banque. Et que peut sur les leçons que non pour la gare de il y a 10 000 francs la faute en à 100 000 francs pour se mettre au salon sous-souté mais le quoi laisser aller amingi nous les rivières comme polluer dans les rivières on est allé il y a pas moyen de besater il y a aussi les bêtis de la victime ceux qui les bêtis mai oyo tellement ça a été le qui mai une gelate ça et débordé et la bandaku et quand ils sont maintenant et bébé biloko so à 500 $. Et tu vois les gens il y a 200 $. Mais mai bébé siango pourquoi pas c'est biso mako mai le kimingi tu vois bébé sa rivière. Bakonzi ya mboka souci ya population oyo ezalaka nzinga awa na rivière Makelele ezali ke botala kana bango bo protéger bango soki bo encadrer rivière Makelele oyo ekozala malamu pona bango ndenge bosala na ba rivière misusu kasi na bino pe na ngambu ya population rivière ezali esika ya kobwaka bosoto te rivière ezali esika ya kobwaka bafulu na bino te eyokani. Assainissement ya ville province ya Kinshasa ezalaka se na kombo moko trash pick-up. Kinshasa ozalaka na République démocratique du Congo yokelanga nanu eloko oyo kaka ndenge na yebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama solution yango eza se na kombo moko trash pick-up. Trash pick-up SRL entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na kwasenir bandaku na bino ba entreprise na bino ba millennium sobovandi pe pour na évacuation ya ba déchets. Tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na konyoso ozwami fini ba makambo ya kotimola mabulu na kati ya mapangu fini ba makambo ya kobwaka matiti na balabala esi la pona libela makambo ya kobelelaka matiti poto moni biso nyonso makambo basali awa na Kinshasa non seulement ezali malamu te po na environnement na biso ba santé na biso kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko kin label. Désormais bo contacter Trash Pick-up. Banoko ozala na entreprise ONG centre de santé atabino batu ya ba supermarché
ba particulier kuna na bandaku eza possible pe okoma partenaire ya Trash Pickup. Tala na bakonzi ya mboka, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, ministre provincial ya environnement, message ezali se moko bo soutenir initiative ya mwana mboka Alain Bolela na entreprise na ye Trash Pickup po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pickup suka na boule, suka na idéologie. Heke yo. Oui. Olingi kosala mariage, anniversaire, collation, conférence, événement, Songolo Pakala Luka, Koko Mouya na FM Prod. Kinshasa, République démocratique du Congo, Congo Brazzaville, Tinangola, Boyo Kelanga nanu eloko oyo. Fondation Malou à télévision FM TV bazali offrir na bino ba service na bango ya qualité na ba prix moko hors concurrence. Ezala pona ba reportage, interview, tournage ya ba clip vidéo, ba production audiovisuelle, pe ba service ya ndenge na ndenge grâce ya équipe ya ba professionnel passionné, pe na utilisation ya ba matos ya solo ya dernière génération. FM télévision azali ko créer ba contenu visuel percutant pe ya haute qualité oyo ezali adapté na ba besoin na bino. Bokanisi esili ten ouverture ya événement, film d'événement, conférence, ezala mariage, concert, tope d'événement Songolo Pakala. Esengeli boyeba ke mission ya FM télévision ezali ya ko mettre en lumière ba histoire na bino pe ko transformer ba idée na bino na ba image marquante. Pour plus de précision, bokoki kokota en contact na FM télévision na ba numéro ezali affiché. FM télévision, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Qui dit mieux? Te poursuivre édition ya Mokola Lelo na page noire oyo. Ba famille Mbule Gosi pe Pandi ba paga bazali na mawa koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango sango ya liwa ya grand-mère mère pende kona bango na kombo ya Marie Kwandiza oya kufaki depuis mokolo ya jeudi 7 mai eleki na Kinshasa na yango libota ebungisi programme ya matanga boye veille mortuaire ekosalama mokolo ya mercredi 20 mai 2026 na résidence familiale oyo zwami na rue Dona Béatrice numéro 23 na quartier Binza Pigeon na commune ya Ngaliema. Mokolo ya jeudi 21 mai à partir ya ngonga ya 8h recueillement na morgue d'hôpital du cinquantenaire suivi une exposition ya corps, service religieux, témoignage pe hommage ya famille, ba proche pe amis, dépôt ya gerbe de fleurs pe levé du corps pe départ po na bokundami na cimetière nécropole de l'éternité Yantele Bambou. Nasima ya bokundami des bains de consolation ezali prévu na résidence familiale oyo zwami na numéro 23 ya avenue Dona Béatrice na quartier Binza Pigeon na commune ya Ngaliema. Communiqué oyo epesami pona ba nyonso bayebaki maman Marie Kwandiza pe ezali signé pour la famille le 14 mai 2026 na madame Monique Pandi Bapaga. L'Alliance des Congolais progressistes parti cher ya sénateur Gentini Ngobila Mbaka bazali ko afrité ba arme na bango reportage. Poursuivant tournée naye na commune ya Selembao na cadre toujours ya redynamisation ya parti politique Alliance des Congolais progressistes parti cher ya sénateur Gentini Ngobila Mbaka élu ya Kinshasa plus précisément na circonscription ya Selembao Soso ya Mboka Matembele ya Simandaku honorable Maontwene Musilwei Eratakate asalaki descente monene lobi eleki na quartier Pululumbambu
na kati ya Institut Ma Adrienne esika wapi base na ye esangisamaki. Tika na ye bisabino ke elekaki kitoko durant causerie morale. Honorablement Antoine Bunsilei azalaki fier pona kotalisa ba réalisation ya autorité morale ya parti na ye na commune ya Selembao. Juste après ezalaki place de présentation ya ba coordonnateur ya sika oyo lelo bazali prêt pona ko défendre ACP na niveau ya base. ACP ça eloko moko ya mnene oyo kosunga Kongo eloko sali pona ndima papa mao nga apesika mbongo te apesaka pe mbongo te mais eloko sali pona ndima papa oyo aza social aza papa moko très important aza papa moko a souffrir na biso aza papa moko alakisaki mbongo te mais aza papa moko oyo aza na bolingo nanu na population wala azalaki membre na ye te mais aza mwana ya mpundumbamu mais na moni à travers souci na ye oyo asali seke aza papa moko fo azala molobeli ya Congo. Prenons parole au cadre ACP, honorablement Antoine Musilwei azalaki na bamo juste de soutenir ACP na nzela na ngai na nzela ya sénateur na biso Chantini Ngobila Mbaka oyo azolala pongi te jour ni kotala ndenge nini akoko soutenir biso ba base na ye et po mokolo ya ko luka ko ya na Selemba to pese Selemba mobimba na maboko bokanisi esili ten après quartier Pululumbambo, honorablement Antoine Musilwei aserandaki na cité verte toujours na commune ya Selembao pour la même opération. Il y a pouvoir, commandement, pepa yango, bipa nyoso yoko sala, ACP et mon analyse abatu. Ah oui, ezalaka bien, ezalaka esengo. Komona lolenge nini population basalaka confiance na oyo ya bango molobeli bapona honorable Antoine Musilwei population ya Selembao en tout cas bati kabino po lelo bo démontrer que sans Antoine mutu mususu akomeka te c'est Antoine ou rien que yo. Le 30 juin, Oyo et Koyinda Mabe Zalibonga l'occasion y a sorti officielle y a structure Makala mérite mieux organisé marche de santé monene Ozali Makaloa Kozangati occasion yango. Ah oui, événement à ne pas manquer. Ekoyinda Mabe, mokolo ya mardi 30 juin, Oyo Kozala Bongo. À l'occasion, il y a sortie officielle, il y a structure Makala mérite mieux. Sous kana idéologie, il y a vraiment na Makala, Brivali Wambela et Sikawapi. Marche de santé, il y a Kafu Kosalama. Organisé na ndenge, il y a des photos. Botu Nanganini. Point de rencontre Kozala Bongo, na croisement, il y a venu bas Congo, terrain cimetière, à partir il y a 9h30, Makambu et Bandi, Bokulaka, Kino, na point de chute, à partir il y a 15h et Sikawapi, soirée Monene et Kosalama, en partenariat na LJBA Production. Invitation Ezali lancée, Bana Makala ya solo, un seul rendez-vous, le 30 juin 2026, na marche de santé pour la sortie officielle, il y a structure Makala mérite mieux. Yo mwana Makala ngai mwana Makala, je vais même surtout la sortie officielle. Il y a fini na biso Makala mérite mieux. Petit Makala mérite mieux et bengi si bana nyo sta Makala. Boya les 30 jeunes mubangi na marche de santé pour la sortie officielle na biso. Nous sommes nombreux pour montrer que nous aimons notre commune et que nous sommes prêts à agir pour son rayonnement. Sur ce la bengi si biso nyonso, beaucoup de la biso nyonso. Le 30 juin, tout marché. Nous vous convions à ce moment de sport, de la fraternité et de l'engagement citoyen. Nous allons baigner la soirée. Donc, nous allons un tirage, nous allons un délai. Kala! Bayate Barata, vraiment na Makala, a konki kozanga na événement oyo te, oyo kosalama na condition ya kitoko avec un pacte de paix idéologie. Que yo! Chérie Nangé Zali, nouvelle opiste artiste congolais Gabana Tachiou Bolander. Un jour viendra l'eschatologie du grand soir. Ah oui,
boyeba na Congo Kinshasa musique bozalaki kozela musique intelligente yango yo. Mais koki ko empêcher sentiment te bébé. Botu nanga nini? Gabana Tachu, les chouchous ya bamoure ya bonne musique. Aye libino chéri nanga. Zembo oyo ezali kotuta mitema ya bamoure nyonso ya monde entier. Ingénieur Fatou Kiko. Kanisa d'esclave na tango ya tipo. Retraité na bongo te qu'il est. Je resterai toujours près de toi, mon amour. Je resterai toujours près de toi, Farafa. Bason ya kitoko, ba parole ya kitoko. Qualité ya clip kutu koloba te na ndenge ya deux fois te. Pamela Mapuntima PMM. Tachu Gabana autre monde. Mayo seya na fleuve bakutana me basangana te. Yo peli susu komi kombo ya kosangana na nga mopanzi na yo ya talogile kibanda. Zala na yo téléphone na chargeur na yo. Et je resterai toujours près de toi, mon amour Farafa. Je resterai toujours près de toi, qui a Chéri nanga, ezali déjà disponible na ba plateforme nyonso bo consommer yango ndenge bolingi po eza miziki ya kitoko. Ah, boyo kelanga nanu eloko oyo. Les grands Yakuza, pour l'amour de son pays. Colonel Luzolo Gérard, breveté d'état-major. Chéri nanga, oya motema gile nanga, oya kibanda naleli mingi, pesanga bolingo mbuma ekweyaka, musika nzete na yete nga pepe mbelino, ba plaisir gile nanga, oya motema kibanda. Yuri Lusaolo, mon directeur d'Adi Ngunga, Yannick Let Muzonza. Tala! En tout cas, miziki ya boye, nani ya koboya yango, soki motema mabete, boyo kelanga lisusu, eloko oyo. Simano gile, na degré ya sukae, makarage no na bakale, epi mantelov, na composition ya bilengi, osa spécialiste, yo rejoindre rang ya barange ya plaisir. Bolingo compliqué makambo Pichukala liboka pili Tachu Gabana Tachu Beta bango tina suka avec chéri nanga production oyo ezali signé le PDG Guilain Kibanga et GKS Production Dubaï le jour J epesa zuwa te ekeyo oui ya motema Magafem Mokola Lelo Komina Souka, merci pour la confiance, paix, fidélité, page rose, l'édition Mokola Lelo. Botika tout souhaité, joyeux anniversaire, on a Darel Kembo Kima Ndiani Azali ko célébrer. Motama Naye Mokola Lelo na ebisi au fait Simone Azali ko sala mazali ko souffler. Babouji Naye avec un pacte paix, idéologie, profitez bien na Mokolo Nayo que du bonheur Ezali. De la part ya papa Torres Atibugo, c'est peut-être qui na ba image, vous ça. Merci mingi de dizer Mbombo Zalaki na sima caméra privali Wambela Zalaki na régie finale service technique Zalaki assuré na Gelor Mouya Koko Mouya Bama Tabaki Tababa Lukana Mabele fils Maniboika machine la préférée bino Zambe penza abadira abakisaileri nake koluka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse ezate